Naibi ke petit na nga wana journaliste mutatinda kiye. Petit journaliste sikwa zo banga video zo bakile. Donc Kanangi droit de réponse, moi je suis là. David Democrano, le patron de tous les sapeurs, y compris à Braza et puis na Bazaïwa, c'est David Democrano. Je le dis haut et fort. Les rangs na fachaka. Na fâché. Na fâché. Na fâché. Na fâché. Na fâché. Les rangs yango na fâché. Na fâché. Les rangs yango digital na fâché. Na fâché. Si quoi livre digital masolo yango yo livre ba jeune. Bo sale la livre sungaka. Si quoi bouliste faut utiliser livre. Conseil vraiment ba melara jamais alcool devant caméra ezo kitisa yo parce que maramozo loba batu ba mono ndiro zata musuna mwa kwiti ou bien donc azo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo po digital to bandana ekala na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango. Nzamba sokumu se misho bongo bino bosa wapi na nzamba sokumu se misho bongo bino bosa wapi nzamba sokumu se misho. Salut très chers internautes de 3xw.bomokoyamboka. Donc bozana bino calme o ezana o masola katite pona yebi ke masola kati be sa bino mo ba tension ba roloba nini ba roloba na nani mais boza ya kokita quoi ezana o masola katite c'est juste que lelo na réservé les bino invité moko jeune moko boye ya Scandinavie na kati ya Stockholm précisément asolola tellement bien aza mayele et tout et en plus aza président ya ba jeune tout ya Scandinavie donc na masole belé quoi et tellement que ça fait un peu bail ça fait un peu un bail que bomonaye alingi lelo aya bo solo lisusu kwa ba fan na ye ba réclamer moi trop donc ma solo est belé zali to beta na ye avec tout le respect que je vous dois je vais me permettre au longo la ma lunette nanga tala rabino donc na yebi ke bozala wana ba bic na ba feuille pour na rota la place ni erreur ezali bo noter donc biso tozana ka pour na ba remarque na bino to sala toujours nde bolingaka quoi voilà je vais devoir inviter nanga kota aya na plateau na biso bomoko amboka donc il s'agit bien de Kaskito président ya jeune tout ya Scandinavie donc yeyo bonjour papa. Bonjour maman national ndeni santé. Ah santé bien. Belé ça fait un bout de temps. Vraiment au disparaître moi temps et belé ba fan na yo ba omi tout no ke wapi au Kimi Scandinavie au to nini quoi. Non, donc jamais na koki ma Scandinavie parce que oza mabele donc bana Finlande, bana Norvège, Danemark et puis bana Suède, bana Stockholm. Balela il faut na zonga na moto po idéologie to betaki na yo mamu national et solo la tina panam venanga gia miss abenga ki donc ezaki trop chaud quoi donc yango na yesusu tala respect ya bomoko mboka quoi. Vraiment, biso pe tozo considérer yo tellement qu'en plus to linga travailler na bateau ba respectera bateau. Donc yé vraiment ebi kopé sa mutu valeur na place na yé. Donc yango wana kwa yango ezo simba dans ma soleza carré. Na ebité to moni guitare na maboko. Eza ndeni moi kunga mki avant to ke ovanda. Et ça la moi bien. Teme balobi bana Stockholm, bana Scandinavie, bana Finlande, Magloire Mukulu Maga Armani arobase oyebi. Maurice premier idéologie donc idéologie na ye nango lelo eza li solo livre pour la fois passée zaki nzungu e boujaki monde maman oyebi ke li solo nzungu balandanga tina mabanga donc to moni livre na guitare donc c'est que ça ya oyinda lelo donc idéologie na ye nango lelo bana Suède bana Scandinavie ezali li solo livre ya Guantanamo donc eza mystique livre yo photo décortiquer en pena na muzindo quoi yo ebi. OK, c'est bon comme ça.
tovanda po to continuer masolo na biso to kota na vif ya émission na biso. Voilà. Kande na lobaki tovandi na invité nanga toujours à côté. Ensemble na ye to robeta mo masolo ya trop. Sur façon ya batu, comportement ya batu, ya ba Congolais ba vivant en étranger, sur marambo belé de rancune, polémique, tout ça. Et en plus à comme campé ko bisa biso sur métier na ye, sa vie et tout, comme ça to yeba. Et donc eza émission na ye quoi. Donc nga na yambi. Donc aza libre ya lobanyo so alingi ba propos tenu na ye ezo engagé kaka ye moko. Voilà na pesio parole. Boni vie, boni makamo. Te Olga Arobas Mamou National, balobi journaliste oyoyo, le seul journaliste ya Black Blondie, botala suki na ye quoi. Donc asali pena idéologie ba Rihanna, Beyoncé, ba fiyo ya ba américaine wana do sentir taille donc système guitare acoustique, ndena lo ba guitare Jésus. Abanda obete la ba apporte Paul, ba Jean et puis ba disciple na quoi. Donc aza très suspect. Ok, merci. Et en plus, nous avons profité déjà pour remercier mon mari. On a autorisé à Lukoyo, bien qu'ils n'aient pas pour très longtemps, mais a autorisé quand même. Donc merci chérie, pour être tellement tolérant qu'il a habité dans il faut la caca. Et boni mouvement na moni guitare et ça la moi bien moi nzembo avant to kota na kati ya vif ya émission na biso te bon ngape ndenge za wana na pesi chéri na yombote donc place azali vraiment ba fleur rebelle pour azo simba journaliste na biso kitoko quoi donc ezate qui botaka misu po wa wotsa misu azo flèche donc Yves Kamba ba pesi yombote mon très cher mari. Et si kozali mon héros dans l'ombre quoi. Donc en mot tu y a yo ngwana. OK, to kosi déjà. Bolingo eza ya mama. Bolingo eza ya Olga. Bolingo eza ya chéri nangaye. Bolingo eza ya mamu. National Arobas bolingo eza ya digital momo bolingo eza ya kaskito mbongo bolingo eza ya mama mon amour bébé yolingaki oebanga nazawa Yozawanga, Ozawanga, chérie Bruce, Azamama bébé, bébé 6 mois, maman, bébé 3 mois, Aza chérie maman, bébé 6 mois, maman, bébé 3 mois, digital momo, Azaya nani, oh kaskito. Azaya nani, oh mamu Olga, Azaya nani, za mama bébé. Bolingo, bolingo, bolingo mama bolingo chéri nangae, bolingo mama, bolingo bébé. Bolingwa chéri nanga, bolingwa mama Bruce, aza mama bébé, bébé 3 mois, maman, bébé 6 mois, aza chéri mama. Bolingo ya mama, pembena chéri, bolingo ya bébé, pembena mama yeumela, bolingwa mama. Donc mingi olobezate quand même oya oboya kondima kaskito donc asa mokil nae donc faut amoter mama be quand même pour lobaki aibe oyemba te pour franchement a oyemba grave donc nga vraiment la ndimi na ngai vraiment na ebité
namoni livre moko wana osimbi na olinga un peu to développer non sur livre wana message ni no memeli biso à travers yango. S'il vous plaît, omoni nangena loba mwelo komuke omoni ba jaloux bazanga raté partout, surtout na Scandinavie balobi eza pays de jaloux. O kaski to ayebi koyemba te guitare na beta acoustique yo muto betango banzemo na beto banzemo na ngamo kwa omoni na Stockholm wa artiste azate aparenga email mais ba jaloux omoni babambaka toujours libanga na mbuma o etela kwa donc nzembo beti za nzembo na moko composition na yo moko donc naza grand babenga nga champion de ring naza grand compositeur bino mo boy ba art capella mystique quoi. Donc yo soko yebo yembo leki ngai bon yaka yemba wa beta guitare oyemba na temps oyemba na gamme po bashira Norvège Finlande basepele. Bref donc événement yango bana Stockholm événement yango quoi actualité yango donc Stockholm actualité zate donc terre là qui donc na vraiment pour na la musama solo po boyebira ndenge zalaka quoi donc vite fait to kenda masolo batutu bazolanda basepela. Je te poser une question sur ma solo livre message ni no memeli biso un peu na livre yo. Donc bana ya Scandinavie et puis Europe mobimba na Afrique livre oyo bazobenga ngo livre ya Guantanamo. Donc ezali binomo bomoni banyama quoi. Donc bazobenga ngo livre mo e ko réveiller lisusu conscience ya congolais omoni ba comportement ebele ya mabe et puis ba combattre ba bima mais jamais balobela lisolo livre. Donc o ezali livre ezolakisa ke mutu faza la mutu nyama faza la nyama. Mutu faza la mutu nyama faza la nyama. Donc tozongi lisusu mingi tolingi to solo la plus na comportement ba congolais surtout awa na kati ya Suède. Je sais pas, pour ne pas tous à la canne à Suède, na Europe, mobimba, disons, na Amérique, partout quoi. Donc, tout le monde na habité. Selon livre Oyo, n'engue la moni invité na ngazo lobela sur comportement ngo eza le roi ya banyama. Donc, bato ba se comporter le roi, ba se comporter comme banyama. Je sais pas, yo monité so mutu déjà pour se comporter comme nyama. Faut ala déjà ozala ki bongo utaki na éducation na yo bongo oza bongo déjà bien que yé na opoto mais oboy na ko s'adapter na culture ya mindele tout yo tikali kandingo zali wana. Ouais photo an toko pesa pa nani. Bon faute wana ezali parce que omoni na ba média na biso ba congolais buzo ba ekota trop ba masola forme ça perd aza donc mutaza ça perd te ça perd babuzo ba polémique donc politique peut kwambrier biso donc naza na méchant mabe mama lelo donc naza méchant net ya ba père na biso ba Tshisekedi quoi donc na boy na déconner quoi donc na kanda mabe parce que yango na memi livre po e ko corriger makambo kasobeti masola ba sa père mais yo pe okota ki émission to sala ki na yo la fois passée. Oloba ke possible masolo ngo WhatsApp na moni siko donc yo moni otiki nao kimi nao ba côté kuna otikeli bango ba sa père toi tasa toi boro kebe buka yo mbanga kwa yuma omoni boro yo digital ay masolo na ngo ya buta Hollywood donc un système ba américain mamanga na ga show donc omoni ngai soko landi ngai na belisi batu ba vege na Stockholm makutu koloba tenga soko landi ngai bazobenga mikolo meka okangama donc soko landi ngai obebisa vi na yo okobela AVC ngaba landa ngate quoi tata ça donc boki alobi yeso landi e okobela AVC obebisa vi na donc pour ne pas vi na ebeba donc olanda no yeti bido mo boyoki do bolanda eti. Donc yangwana na ngana loba sérieusement tozonga nanu donc lisolo livre oyo eza livre a Guantanamo parce que na yi na nzungu ezalaki idéologie moko po tangu na monaki buzobe lingaki kota trop na communauté na biso mama donc na bengaki digital vieux digital ba combattant et trop basalele be mission pour ba dénigrer pour ba ko site ngata ke congolais na linga ba buzoba te
namonaki eza mabe nabengi digital na bi digital nga fona bunda bitumbo digital abi a peti na nga nzambe akosala nga abi digital oza makambo nzambe te oza makambo pena ya molili fona kota masolo oyo digital abi sala oyo yo kosala kwa donc na ye na limousine nayaki nango mama mpona melela kafe bato bakritike o limousine nazoyoka bato mosusu balobi bonga nalandaka tro te me bato ndenge babengaka bamasa nango toyoki preza babi limousine falozala na bawiski champagne bona est-ce que Obama tango akenda kosolola mambo États-Unis na bakabila na bapreza ya free est-ce que bamelaka champagne ou bien whisky non bamelaka café bamelaka coca donc café na coca ezali tango ba prêtre bazo solola masolo a monde même na mboko soke luka boulot ou bien na bureau bakopesa yo coca bakopesa café mundela pesa café azo yoka yo omoni tango zo mela ba alcool devant télévision ba congolais nazo pesa bino pena conseil ezaka pa na communauté na biso quoi donc nga tellement naza trop européen donc nazo raisonner selon ngai quoi mais conseil vraiment ba melara jamais alcool devant caméra ezo kitisa yo parce que maramozo loba bato ba mono ndiro zata musuna mwa kwiti ou bien donc yo somona kofi bien fali azo mela alcool devant caméra jamais ba melara Fanta coca et puis café idéologie wana ba peta di miboyo ka idéologie quoi mais actualité yango livre à Guantanamo donc tout nanga siko livre oyoyo makamuni na eko bimisa na livre lelo mama po eza ya koyinda quoi donc yo bimisa na livre te me livre ndenge eza boye ba jeune ebele basalela ka livre te omoni mundela yela biso bible mais na moni bible pe sembla ke koti biso na buzo bebele mama yango nazwaki révélation tango nangi na palin na ve nanga demonte kile na kata yevle mpaka na peso mbote place ozali idéologie livre to sala ngona mpaka na kata yevle jeune faut salela ka livre faut fungola livre mama livre e bombi makambo ebele koleka bible yango monaki wera asalaki boye donc tourner page à livre yango monaki wera asalaki boye ngamo siko antake bouliste po eza idéologie kala nabité faut livre ba jeune faut bosalela ka livre donc na ko décortiquer masolo livre lingolo banini quoi ouais okoki déjà kokota déjà na vif ya décortication na yo toyeba de quoi il s'agit na kata livre omoni livre ezali lo moko eye pona aider communauté na biso omoni tambo bato bazalaka na facilité ya kolinga basi par exemple et puis na basi yo basakanaka na besprit mibali mubali bolingani te bozo ko luka boyebana bosali rendez-vous père azaki ta musuna mwa 200 couronne na ye emema ye na fin du mois na 200 wana yo buki rendez-vous na type ke okoya otala type banini type azu mwa 200 na sali mwa coca mwa spaghetti mwa bilo mwa mike po ayebike sermon akutanaki na ya roya kotala nga poto bo matin bopesani rendez-vous na 15h mama oza makambu bopesani rendez-vous na 15h 14h30 obtineli mutu message obengi même pas oh non oyebike nazwi mwa empêchement awa grana nga kalengai naoka libumu pasi okosika mutu talaka mutu boyokanaki depuis lobi donc ba jeune ebele babela mitu donc otaki ba masolo na yo opakolaki bipakola sera yete donc yango ba jeune wana batomba victime faut ba utiliser ka livre siko livre za siko tango momi ayibiso ndenge wana yo faut boule koleka ye faut fungola livre tourner la page deuxième verset ya livre yango faut fungola livre siko chapitre 2 lobi nini chapitre 2 lobi ke ko répondre yete tikaye omoni masolo siko livre digital masolo yango yo livre ba jeune bosalela livre sungaka siko bouliste faut utiliser livre yo jamais kozongisa message ono mobomi ngate tikaye bwagisa ye livre même Kabila utilisaka livre
pour diriger Congo maman même Obama borango yango boye bagite livre ye même Obama maman ko se karaté mais même Obama utilisera boko pour diriger monde kozongisa jamais message yo tika livre ça là tikela livre ça la musala nango ko livre ça musala ndeni omoni question opposé nga yango ba sero bosimbisa ba type belé touche omona type muso azui kiol ki pelekese abanoko benga téléphone sera ngwazo yambane sute siko mutu asombaki bisomba apakoli bipakola yo sikoyo 30 minutes avant rendez-vous bozwaki 2 jours avant oye na yo te ye pesoka zazo babandoko bengo 60 appels manqués omoni mutu ako ebele bakufa na makambo ya bolingo papa mama soko zo utiliser livre te au midi mbika sikoyo grand prêtre faut-il livrer ça là obwakisi ozoki pango te siko livre koyebisa yo ke répondre après 2 jours réponse no yo ozani OK maman pas de problème kasi to mona na mukoloza na tante OK sikoyo selon livre ndé na comprendre ça plus ozolobela plus mentalité ya diaspora si je comprends bien selon yo mentalité nini oyo monaka na diaspora oyo bazo vivre en dehors ya pays quoi te omoni bato bazo vivre en dehors ya pays na biso ba congolais baza na mentalité moko pourri 80% quoi bo excusenga ba congolais tout est baza ndenge moko mais 80% baza mentalité pourri parce que total ananu outi Afrique outi na Congo place moko souffrance ezali ba galère oye na mboko yo 2 mois 4 mois 6 mois somba kombi otinda na kin otonga mwa lupangu metango yawa okomi na buzo bolongo ina ona kingabwa kimbantseke omemi yango ti awa en Europe maman misupe ba utamboka direct à l'équipe auto eloko siko eloko pe na yeli na memeli livre yango totika jamais kobengaka bato mboka o ba villageois o muta uti mboka ba grand prêtre bato ba utaka mboka babotolaka bakinois basi na mboka mama Tshisekedi auta mboka Kofi Olomide auta mboka Kabila auta mboka ba grand prêtre tout ya Congo baza bato ba uti na mboka donc sikoyo kinois amona so muta uti village villageois wana zoba yuma nzoka ba grand prêtre même ngana auta mboka mama franchement je te dis on comprend mais idéologie siko tala muta uta mboka azodoki sabato Europe mobimba donc soko meki okangami donc totika au villageois parce que bato bauta bakini bayoki saka bato soni na niveau so moni ba miyibi o ba na Europe awa ya ba congolais pris par eza ba kinois bo excusenga quoi na ndenga mabete oui si parce que au mona mutu muso uti na ba Bukavu ba Goma za calme kenya na ba prison Europe ko mona so tunika kinois ngana mona njili ngana yanke nzoka yuma kindo mona ba shego ba na ba Paris na ba Londres wana ba congolais même na Stockholm talaka ba jeno ba na ba comportement ba kuluna soko tuni bien yoka ba uta bakini jamais yoka muta uta Bukavu Goma azalaka na ba buzo ba wana mais biso to mona ba villageois non donc biso tout oza ba congolais villageois eza na mentalité mama Goma eza village te bakatanga wana batongango. Mais oui, peut-être il y a de villages où il y a instruction exacte, éducation exacte, mais net bakatanga vraiment wana toko bengango village te parce que même dans comportement, dans niveau kin, il faut tala que non muto auti katanga vraiment batie muto kin na muto katanga, tu vas apprécier muto auti intérieur que muto avant d'avoir précisément la kin. Mais au moni sikoyo pana biso ba congolais so muto auti Goma Bukavu Katanga zo moni le roi villageois. Bon tala pe ba comportement le kana ba fête ya bato wa uta bakini wana fête ya buto mona mutate maneta noir na salle. Ba DJ ya mboko balemba okobeta musique ndenge na ndenge o ba bombasi. Avanda abina raté. Avanda ozoluka nini? Ozo bombe ondire muto azana kanda. Ce comportement na siko na ebaraté nani alakisa congolais genre ba comportement ya ndengwana donc eza pena bien te
ba DJ belé ba robeta mais so moni ba Ougandais ba Tanzanien na ba feti na bango zo ba bisengo ba bazobina o senti esengo pesa ra muto a umela trop na mokili. Mais yo ozo lobela mingi sur comportement et tout mais to ki ke yo morope ozo mikolo donc ozo sakana te na alarme donc j'étais ozo tcha ba trouble et tout ba police ezo koya en même temps yo moko lingi susu o accuser susu peuple congolais to diaspora que ozo vivre précisément dans la Suède baza un comportement bien te bon yo moko est-ce que oza sûr que oza modèle na pesi bana tout ya Roxved mbote place bozali. Roxved ne tombera jamais. Wana eza mabele. Nazalaki wana samedi grill moko ezalaki wana Roxved ezalaki tombe. Nayaki na chaleur moko mama butso ebeta maki jour wana. Boro ezomela mai. Mabele zongo bien digital. Oyo. Boro la bora ba américain mère pour la première fois. Nazalaki na Roxved batobe qui vous a dit que casquette au comme Roxved était. Qui vous a dit? Hein? Tiens, qui vous a dit? Mais na koma ki Roxved na grill wana bana Roxved vraiment na pesi na longoli chapeau pour na respect quoi. Bayambaki nga pena logo la roi nazaki à l'aise na le ba kamundele na le ba kwanga vraiment na sepelaki fort ake ya bongo yango tozo senga na ba congolais fo bazalaka nango quoi yango fo bo utilisaka livre donc ezalaki kitoko moko na Roxved parce que nga yo kaka Roxved ezaka quartier mo ya bakuluna ba shege ba bitumba non mais Roxved pene changer parce que ndenge niveau ba yambelaki nga pena mais namoni pena ke mboko balinga ngai mama nayaki na Roxved wana na buka Roxved mais sikoyo bato belé basepelaki te na ndenge ki police akoyaki wana parce que omoni na mboko oyo ba sans papier pe bazali mutu mswaza na avis de quitter mbila zoluka ye mais tango boge moi fête moko bo mbila koyi bato belé pe na ba kondanaki nga kwa bo excusez nga pona votre respect na telemi bo excusez ngai ndenge police ayaki na Roxved donc ezalaki ka système a elela actualité ya ngwana so na finika omona terrain omona 4 na ebisa yo mama bambila bakoya ndie na film oto mona ya ba Nigérian ba film ba américain 6 voitures mbila ba combien ya donc idéologie actualité za elela donc elela wana police mutapesa kinga ya ngweza lwa sécurité quoi omona mboko jamais ezara ota mola jamais na ba garde du corps ou bien na batu na sima na yo eza batu minene mutu bazara na ba star ebelo mona ya Suède bagana elela même Zlatan azara nango soke yindika finika omona donc maximum ya ba 5 minutes partout za même na youth bro wapi même ezati na Schengen elela wana eza programmé mama eza mystique elela wana donc eza lo Interpol même si on a Belgique yindi kuna na fini yango partir Belgique mbila Belgique a roya donc elela eza mystique mais elela ngo sikoyo ezalaka avozwa ngo bazwa ba empreinte na o digital donc ba yebi ke yo mutoza nango soko fini yango ekolela na centrale ya mbila et puis mbila royeba na kombo na yo kobima wana maramutu mbila royela ona parler ondie na film mais na finaki elela pona ko sécuriser mutu nanga babengaka Sebestrobon donc la bouche autorisée balinga ba ela moi samizanga na lobi non donc faut na aider au moins ça pona ko sécuriser quoi na finaki yango pena pona sebe pona sitanga na finyango kaka donc nzokumbango ngubumbango ngandombango mwana na mwana benda na mutu twakima William donc actualité William oyebeza elela eza mystique wana eleki na flèche donc yango moni Roxved eza tombé tunanga sikoyo kri basaleli nga mikolo yo livre digital actualité yango donc kri basaleli nga mikolo yo tangu na betaki elela balobi ke kaskito akwesi Stockholm siko nazoyeba te na kwesa yango na ndenge nini
Donc donc balobi Casquito akwa ici Stockholm. Casquito oluka polémique hein. Te mama omoni ngai polémique ezalaka bien mais omoni lelo vraiment nalingi na nga polémique te na fingi mutu te na ndenga mabe te donc nalingi na otika su osala jamais polémique nalingi ba problème te na batu quoi na sai ba polémique trop et fouti nga pe na rien. Donc lelo vraiment bozwanga bien digital na tiki mambo polémique quoi. Donc na oya jamais awana bando chrétien batu tous les Congolais za ndeko na nga za famille donc mais actualité zaka elela. Actualité ça elle est là oui bien sûr nangina kota sou mo mukie na masolo onde ka oloba que za président ba jeune tout ya Scandinavie alors que ba président pe misusu bazali par-ci par-là na éviter comment bo s'organiser est-ce que beaucoup tanaka ba réunion comment est-ce que bo sala quoi omoni ya ona lingaka yo quoi pesa mote po yo oyebi place pena ba question faut poser nga quoi. Donc bomoni oyoyo bazobenga ye la fille américaine bozwaka respect mais nalinga na lobaki petit moko boye makambo ebisinga ba président na tiki polémique mais na lamusi yango siko pour kana répondre petit wana omoni makambo leng na fashaka yango mer soki na fashe zaka mabe leng yango elela ko fashe te pa leng na fashaka yango na ko fashe leng yango yo ser donc petit moko boye asali mo vidéo na ya tango na Facebook na ibike petit na ngana journaliste mutatinda kiye peta journaliste siko zo banga vidéo ane lega na site na ye zoba kile petit wana oyo wana donc wasalaki ngaku na ebaki na masolongo te yo le botiki polémique ah maman nazo répondre petit en Norvège quoi donc petit wana donc petit en Norvège au salaire la vie na yo de tout le temps ye mutaib singa bi ah présent na moni jomo bazo finga yo na ba Facebook banini ah ngabi jongo suna wa uta en Norvège ngabi ah ngana la les ayi so ba 23 ans ngana ke musala kutu lobby o fotala ngo présent vola la po eza très dangereux na kotinata la ngo boye nzoba petwa na Norvège wana asali mo droit de réponse avandi azomela champagne simbi ba c'est un villageois bien que na li ofinga ba villageois te na lobby ngo mais ye pe na uta village te ko ba katanga ye pe na uta na zamba côté ba pigi me bazala Katanga est un village pour ton information donc Katanga est un village ya on a lobby te ya uta Katanga te mais ya uta place ba pigi même na forêt équatoriale donc face lo fait peut-être Norvège na ebiso ezala mbala suka yo so mona na Stockholm ma mère mutaleki interview répondre ngai na ndenga mabete polémique le cas yo so mona mutu pena ye pena au droit de réponse. Mais tu as benga na téléphone ba grimacer yo ainsi de suite. Omoni leng na fashaka yango yo. William ayebi masolo yo quoi. Yo so mona mutu na Stockholm pena le interview au droit de réponse mais ba utiliser zoba wana peta Norvège. Nazo benga zoba parce que asaki buzoba ozosi mbongo na interview ozosi ba masa ese mutasi mara pena masanga place publique na ndeti na ba vidéo. Ozobebi sabana mikeba mituba nini. Esa mbasuka. Soit disant Satan ya Norvège. Pour nzamba Norvège na yebeza Maurice Premier. Azaki peta Maurice donc donc Maurice faut ben na mwana o matoi quoi. On comprend? Ba utiliser pas petit na journaliste wana. Akindo répondre. Yo mona mutu, yo so mona mutu répondre nga Stockholm keba. Nako fâché, nako se déchaîner quoi. Bilega ngo on a fâché. Voilà, donc, tous les gens qui na ibandeli, tous les gens qui étaient en ibandi, boni ba nouveauté, ba projet d'avenir ils ont quoi. Donc ba projet d'avenir ils ont moni, nzambe yo galupemba. Star so gazo sala interview toujours, ozomona ba petsa mindele. Oya komeka o ba benga ba pitbull. Tata man, tata. How you doing, man? Tata man, you what's good? up my brother? What's up man? What's up? What's up man? Welcome, welcome. Voilà, donc, on va faire nae, ne kabomoni. Donc, ane pe star na ndenge nae, bondi mae quoi. Ok, ma soeur est Jamais donc ngana da star mboko na ndenge na ngate mama. C'est pour la première fois au ça l'interview to ça là na ba
côté wana oyebi yo mona bato nde bayaki awa siko na vai na nga kiti posé charisme boye ba peto na lobenga ba pitbull bango baza chien berger ba chien allemand so na fungoli bango mama omoni nga so na siliki na mboko oyo na ko fungola ba chien berger mususu ba na ba Uppsala ba Yevle ba Stockholm na Egoinda donc oza ba petit na nga terrain ba Lely Star. Say something, man, for this big artist African. Say something. African music. Yeah. I'm a drummer as well. I play drums, and African music is the best music to chill to. You know, chill music, really. Talk. Reggae roots, everything. I just love it. Come close to the microphone, man. Alright, what to say about African music? Okay, in a freestyle. Yeah, freestyle. Alright, go. C'est là le micro. Sjung du. Du börjar. Sing along. Olingo, love amour. Olingo, tuna kaskito. Otolingo kakoleka fumana. Say something. That's really good. Smoke the ganja. Bless. Bless it up. Ouais, Balobi. Toke. Put your hands up. Yeah. Ta, c'est ça. Donc voilà, c'est ça l'ambiance, ça continue, c'est comme ça. Donc vos ceintures que Star Azawa. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe l'ambiance ici. Toromiko kende moi muke na souka émission na biso, juste ma salutation, un mot de la fin et tout. Et en plus, question on a posé que répondre on gâté, si tu peux un peu me répondre et ça l'a bien. Été Angoyo, quels sont tes projets? Donc au moni été Angoyo na lingana betsa bord moko ya grill na ba plage moko boyeme. Désolé, DJ Nangai préféré Balele international azana kin a voyager qui donc na robet événement mais soga yé to robet sa événement ba soirée rozonga po. Soki na lali bino mo bomoni ba petso yo ya mindelo oyo ba fanatique ngaso na lali na lamuki digital a rebalancer moi vidéo ya soirée le kaki po bozwa goût Congo United. Ouais. Et voici la femme africaine. Et voilà. Les femmes africaines, ouais. Les femmes africaines toujours sexy comme d'habitude, et confortables. biso to international ba petit mususu baza wa producteur ba petit ba Norvège jamais on a la fête na ba même mundele mo wa Norvège non donc lipa mante ko fele. OK, donc si tu peux passer déjà dans ma salutation comme tu comme déjà ko clôturer l'émission et ça la bien. Donc lipa mante ko fele ça veut dire que au sali fête 8000 Congolais mais deux kaka ba futi tout wana za ba connaissance. Donc batu bazo boma culture à Congo musique à Congo za na ghetto ce sont ba petu wana ndeta Norvège. Donc aza pêcheur asala makayabu oyoka au producteur azo boma ba artiste donc en tant qu'artiste donc nazo sepelate quoi. Mais na lina boaka moi liloba suka ezali ke na yoki batu bazo lingela nga babul auto utinda barabe batake yo
oto sala boye boye omoni nga na minute mama ngai soko meki nango kangami miko bazobe nga meko kangama ponga soko za pembe na nga 3 minutes c'est trop omona mbila e ba peto ba ibi masolo wana on comprend 3 minutes omona mbila ye puis soki mbila ye na memio na tribunal nga na zarateko yaya boma moto toza famille jamais ngai so meki na osamba na yo so oza maele te bakangi yo lera ngo yango yo lera na fashaka na kofashawa c'est na fâché c'est na fâché Na fâché. na fâché Na fâché. na fâché Na fâché. lera ngo yango na fâché Na fâché. lera ngo yango digital na fâché Na fâché. Ok, donc voilà, c'est ça. C'est ça l'ambiance. Ok, donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Toza en face, il y a Star. Binomo Moni a vraiment Star. Donc, confirmant ma solo en Akatia Scandinavie, là, ça n'engage que moi. Pour moi, na vivre en gros. Et nae binanga Star na en plus, il fait de la bonne musique. Azan la voix kitoko, donc au contraire, to pesa eba fleur, to encourager et un mot particulièrement na communauté na biso congolaise, to tika un peu babiloko wana ya ko landa naka, ya ko yinana, ya ko tinda na rabatu, babeta, babunda et tout. C'est pas vraiment gentil du tout. Tous en a bolingo. Tous a vraiment na bolingo. Respectez-moi si à moutou. Bon ça moté mamala. Mboti ka koyina. Koyineza mabe. Moto azala moté maroinaza ndoki. Donc ndoki aza satana. Donc voilà. Justement message yapé yango wana. Kaski to ba mot de la fin. Juste ba salutation. To comme na souka vraiment émission. Mot de la fin ezali ki batu mutu moko benga nga na téléphone ba injiro ebika ndezalaka prochainement soko bengi papa nako enregistrer voix na yo nako porter au plainte parce que nga na sakanaka te na masolo ba plainte. OK, yo sakanaka te ba mbote. Donc ndenge za wana et puis donc nayebi ke mutu mo azotinda eza soit déjà saper moko boye. Lelo na liboyi ko kende musika mais prochainement nakoya mabe pa mutu atindaka yo. Ok, bamboto, soit déjà saper wana yo moko miyebi prochainement aux ba flèche. Bon pour na ça pour tarder donc bambote na ngai ya liboso ezali et pas Maclintosh, les boga de Waterloo et puis ezali pas William, les petits frères propres et puis ezali pas Fabrice ou Betara Santé, les conseillers et puis na boaki DJ Balele na Katakin et puis na boaki Fabrice Djika et puis na boaki lisusu Venanga Kumbi Miguel et puis na boaki Seba Yvon Bigogo le grand saper yaza numéro 1 ya ba saper et puis na boaki lisusu David Democrano aza patron ya ba saper nga mutu na nommé na minute oyo et puis donc masolo eza ya koyinda quoi donc kanangi droit de réponse moi je suis là David Democrano le patron de tous les sapeurs y compris à Braza et puis na bazaïwa c'est David Democrano je le dis haut et fort les rangon na fashaka donc et puis na pesi sumbote na ngai et pas ya Felicia Diake c'est moi si fille petite fille catalogue et puis na pesi Magloire Mukulu Maga Armani et puis na pesi bana tout ya Scandinavie Stockholm y compris Norvège Danemark et puis na bana Paris donc na kozonga lisusu mais oya droit de réponse na ko se déchaîner. Ok, voilà, donc ABC Bido qui a besoin de droit de réponse, à ce vous comprendre le message naïe et nous allons passer rapidement on appelle ça va remerciement na Yemoko Digital Momo donc bomoko ya mboka merci na maman Pauline Nandaku bambote na yo batutu ya bomoko ya mboka donc nga babino na pesi bino bambote particulièrement na la mienne Julie Baleka donc ba gros bisous ici kozali na pesi mbote na batu nyonso ba yebinga partout France Belgique Hollande Allemagne partout na kati Europe mobimba ba mbote na bino voilà bon continuer toujours kolanda biso na www.bomokoyamboka bye bye ciao. Ouf. Azo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka ya na biso bomoko ya mboka oyo po digital to banda na ekala na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango.
nzambe azokubisemisha bongo bino boza wapi nzambe azokubisemisha bongo bino boza wapi nzambe azokubisemisha bongo bino boza